doit assister à la répétition de la parler. Ok, demander, tu vas personnellement la guerre de témoignage. La guerre de la vie au parcours. La source! C'est le président qui est chou. C'est un de mes enfants. Donc, on dit la parole à ce je vous laisse avec votre yaya. Mais non, attends, s'il vous plaît. Attends, licencié là. Je ne pas même pas vous dire comment il y a comment vous voyez, il y a mis son village. Licencié là. La danse donne la forme. Bonjour Yamoudé. Bonjour Dada. Condoléances. Merci pareillement. Toyo kutabino lelo ana lemba na kata alliance na moni ba artiste ebele baza awa. C'est dit à quoi? Toujours Saloma Jande Konabiso Mindondo na nzela ya filme. Ba musicien soki oya bango bakufi balelaka bango. Biso pe todo lela Mindondo na nzela ya mosala ya banda kosala. Voilà. Artiste comédien ebele bakufa to mona bokota na ba studio boyembela bango. Mais pourquoi ya Mindondo bolingi bosala film? Zaka ba innovation peut-être ndenge monde zo évoluer na ba tempe ba tout mutazo poussa makanisi musika et fallait normalement to yemba non ngana lobaki ko yemba te baninga musupe ba appuyer yango que tout ça la film voilà. Président Modero, Monseigneur Modero Totokani, tomoni présence mingi ya artiste kaka ya lemba. To ebite idée oyo ezaka kapona bana ya lemba to ezapona artiste comédien nyonso. Non, Belvia ibisinga za na nzela zoya ezaka bana lemba te moto alinga lela na lemba aye ko lela na biso porte za folele na batu na ba commune nyonso sauf que non idéologie za lemba. Donc Moutalinga lela lemba aye ko lela na biso Belvia ibisinga zoya tourner azoya donc voilà. Artiste mususu selando tozoyoka bana lemba bakomisi matanga ka lukula ya bango et pourtant président Mundori tanga kufaki bana njili pe batelemaka pona kolinga peut-être balele kuna to matangi zala kuna ba artiste botelemaka bolobi Mundori aza artiste batunyonso yango salaka ke balelaka ye na lemba mais oyo ya mama Mindondo na moni lokola ba artiste ya lemba batelemi to moni ba artiste ya lemba baza na batch na bango baza na ba uniforme na bango tomoni tournage plus bana ya lemba malgré ba artiste msusu bazoya to ebité pour na nini ezo sala mabongo parce que Mindondo aza mwana lemba ou bien Mindondo aza artiste pour na batonyo surtout ka pour na lemba si Mindondo aza artiste ya national artiste ya batonyo artiste ya Congo sauf que Mindondo abotami nde na lemba koli na lemba bani musala na lemba donc voilà akufeli pe na lemba sauf ka yango wana biso tozo beta temena NTPCT NTPC esika komemba biso to landi to kei mais biso lemba to lela Mindondo autrement mais na kolandisa toujours bandingisa ya président Masumu voilà.
Mais la réunion peut ça la mayabana lemba part yabana. Mais pourquoi bongo? Pourquoi sanganate? Oh. Non non, ezaka yozo luko créer loko moko. On a créé le côté nazalaki na réunion ya ANTPC. Nazalaki na réunion ANTPC na ebi peke. Bazalaki na réunion ya ANTPC. Bazalaki na réunion ANTPC. Biso rien n'empêche que non mon lemba que ANTPC ne muté diriger biso. Biso tozole la Mindondo autrement état que abotami na lemba, akoli na lemba, abani musala na lemba, akufi na lemba. Bapola bana lemba uniforme bana lemba rien à voir sauf que to senga ki différence wana ekoza différence ekoza matanga bana lemba bozana uniforme na bango ya modèle za parmi ba organisation même na kata famille ba uniforme écoute ça différente au mona famille moi ça ina uniforme mususu famille mobala ina uniforme mususu lem soupe bana ba ko sape bango mususu uniforme mususu mabeza wapi famille Mindondo pas ko ina uniforme na ye donc merci beaucoup. Il y a modé et le renisco bana artiste ou peut-être bazo mona mal, bazo trouver mal par rapport à l'organisation ya banali. Non, ba trouver un mal té. Ils le côté, ils a plateforme té, ils a ninité, ils a gaga lemba télémi pour aller là, ndeko na bango c'est fini. Ba trouver un mal té. Merci beaucoup ya modé. Merci Dada ma fille. OK. Merci beaucoup, tous continuer. Bonjour maman. Bonjour Dada International. Merci, pareillement. Qui est à tournage, vous rendre hommage na artiste na biso Mindondo Hotel Kotika biso organisation d'abord Ezoleka. Oui, organisation Ezoleka vraiment bien, Ezoleka bien, et ça juste que ban lemba attend que donc artiste et comédien à lemba ba rendre hommage na ndenge na bango pe pa Mindondo azako oyo babanda théâtre liboso pe kala na lemba do babiso nyonso bana lemba théâtre na sima Mindondo siko eza lokwa matanga eza na famille na bino non matanga na bino donc bana quartier ba voisin ba olelisa bino mais bino moko bana ndako pe il faut bolia boza pe na ba bino boko sala donc ande biso bana lemba théâtre to lela Mindondo ndenge tolela ye bande ko ba comédien ba kufe belé to yemba banzembo mais ya Mindondo to bito sala moins exception parce que na lemba mosenza zate donc ndo moni to biki na tolela Mindondo na ndenge na biso tozo s'organiser à tozo sala film pour na rendre Mindondo hommage ndo moni film on a ezapé na balé juste pour na la ça musala oyo artiste abande ko sala donc Mindondo azaki danseuse ya nini ya ballet et puis Mindondo azaki artiste et comédienne. Sikoyo likambuiza awa ya faire bana leba artiste ya lemba to yebi ke Mindondo aza artiste ya batu nyonso batu bana poto bazolela batu partout dans le monde entier bazolela parce que azaki artiste munene mais batu misusu artiste misusu c'est plein de par rapport à division o e salamina bana lemba uniforme kabwani bache kabwani na yoki jour corps ke bima artiste lemba ba ta ba t-shirt mais tandis que artiste comédien misusu bazana uniforme ya jour corps et bima et puis enterrement ça fait comment et puis artiste ana ba yambe onde ça fait rien du tout Dada International, c'est juste que mon homme a la conception, il y a la façon de causer la matambo. Tu vois, les choses c'est clair et puis simple. Tu comprends que ça matin, na matin ba une femme là tama combien. Ba matin on to kufa na to kufa la petit frère na nga matin ga bat na dazela uniforme na bango. Ba kama na ba ki uniforme na bango. Ba ninga na ba zaki uniforme na. Ba na carte biso be femme de uniforme na biso. Les gens on likambu ya uniforme écouter. Donc on a coûté ça faux débat. Parce que matanga nyonso même bana poto wana na biso que non uniforme et dépendaka na bolingo to na organisation il y a 3 4 5 personnes beaucoup quand boulati uniforme jour corps et bima to la ta t-shirt poto tia Mindondo na ba polo na biso na besoin ka rendre hommage Dada c'est tout donc to la tailler pour tout la sabande que toujours les lailler voilà Mindondo to les lailler yo tu vois un peu alors mercredi jour il y a enterrement to la ta uniforme wana biso to lobi toza famille à Mindondo on va changer programme mais ça sous vendredi le ça vendredi te ko mardi prochain ba kundango mercredi donc le ko la famille à Mindondo to bi to la ta na biso uniforme il y a biso bande connaît
mabe ezate ekaboli biso na mutu moko te. Et puis d'ailleurs na biso que moko mi balé na kata association bana limba bazali bande ko na biso ba comédien bazape na kati ba ba sepe ko suma ba t-shirt ba suma t-shirt na bango ba contribuer pe ba suma ba uniforme na bango bazame bazapa na limba te. Tu comprends? Donc ezaka que non bande ko o alingi alela mindono na bana limba baye kole na ba artiste ya lemba baye kolela donc eza nango polémique te ba kena na bandenge ba okena ngona te bande kwa poto bo comprendre biso eza nango polémique te eza pe division te c'est juste que ba loka bana lembo bazana na poto ba olela pe na ndenge na bango eza pe na ba artiste comédie bana poto ba olela ndenge na bango ba olela pe ndemo na bana lemba te c'est ça ka donc lemba mosenza zate. Merci beaucoup. Merci d'intérêt. C'est mon uniforme. Uniforme, ils ont un et ils ont bientôt la classe. C'est un uniforme bientôt les landais qu'on a vu. Mais ils ont qui bien pour s'organiser. Tout le monde notre course la photo pour se rappeler bandé qu'on a vu. Il y a mon tobi et mon vivant. Ce n'est pas après matin à tout temps de profiter de la salle à ton dos uniforme. On va aller passer les réunions pour nous bino pour on est important. Tout ce qu'on a aussi mal à vie sur est important pour ça. Bon, il on a eu ça dans la santé dans la famille. C'est important que va tourner regarde na ba faire Zambie parce que ça quand il taper sur la solution et quand tu assurera ka ils ont une mobilité. Donc là ça va checker lique pas mindondo et ne plus hein. Et on va bien lique la génération arrêté. Comment on a top sur va travailler donc écoutez lique na moto ba bindo bi moto kufa. C'est la preuve que non il y a dans un souci. Donc bateau va ça lique pas moto malongo na ba confiance na ko ba Zambie parce que yenge mzaza na makoki na nyonso. Bon, ça on m'a bêté. Mindono azali grandi na lemba. Et ce que le nom Mindono a poussé ba na lemba ba lobita, grandi on a biso, amona biso ndeni to kola, to mona Mindono ndeni na botami, to bito s'organiser to sangala. Et ça m'a bêté. Et là on m'a bêté. Ma bête c'est pour créer des ordres dans la organisation sous. Mais comme ils ont fait dans des ordres, des armes, on a moins de ça la part. Mais ce qui est sur le corps, la samedi et aux alana, la mardi, la stade. Merci. bato musu ba rejouer ba rôle ti to kokoma na ti na annonce aliwa bato musu ba sana ba venir bazoya na kolela to ki mindono ku fidon to kokoma na vanti na suka bana lemba ezaka uniquement pour na biso bana lemba to sali eloko ka pour na ko laksande ko na biso ki to sala vraiment ensemble. Ça fait comment les artistes et comédiens mususu bazo se plaindre par rapport à likambo ya bana lemba bazuma tanga ba komisi yango ya bango moko et pourtant tango papa na biso mundera kufaki bo telemela ki bana njili na makambu ya lelo na lemba artiste nyonso bozui bolati to moni absence eza
parce que bino lokwa bo mais ma séparation to même séparation té to lobi bien mindono za mona lemba biso toza ba artiste pe ya lemba biso tozo sala rien que pour na dernier hommage naé mais toza biso nyo sonet na minute na 15h toza na réunion na papa Masumu donc toza ensemble o eza uniquement ba na lemba to sali eloko moko kaka ya muke rien que pour na dernier hommage naé toza vraiment ensemble ninga na bino bandeko na bino ya basi ya mibali ba artiste comédien mususu o peut-être babeti libaku pona likambo yango nde na yoka ki jour wana pona kotanga bakombote na réunion ya ANTPC déjà batu mususu babeta bana lemba bazuma tanga basali ba uniforme na bango basali ba polo na bango balobi makam na bango elo nyokolo koyeba te bazako comprendre te mais sikoyo ba comprendre déjà yango moni tant papa Masumu tant ba expliquer ya comprendre ngalu far pe kuta leka na télévision alobi non eza bana lemba zolela na bango ndeko na bango eza na ngona rapport moko te ya ba division to pe ya komema ba ranking to ba comprendre déjà donc tous ensemble. Merci beaucoup. OK, merci. Nous avons une famille famille kaka tokolo baka na famille tous ensemble tozole la mindono ensemble biso nyonso na bana poto na bana Kinshasa tozole la vraiment ensemble tozole la mindono po azaki muntu bat nyonso o nyonso to la ksara ke mindono po azaki ndeko na biso. Merci beaucoup maman. Bonjour président Guichou. Bonjour. Merci. Pareillement toi aussi. Maintenant réseau le bien déjà awa omoni aza o akufeza artiste. Toujours rendre hommage digne de son rang. Yango moni le artiste basangani awa nde bozo ba image pour na tourner film à l'hommage de Mindondo Ngolo Mingi qui est l'une des filles pionnières du théâtre de Lemba. Lemba lui rend hommage. Le deuil on le signifie que les Lemba rend hommage à Mindondo Yanyonko. Donc si tu t'es là il y a ANTPC mais au moins Lemba rend hommage à Mindondo qui est l'une des filles pionnières du théâtre. Expliquer biso mo eloko moko boye par rapport ya artiste tout bakufa to mona raboyembela ka président papa ma sans souci mundoeri mais pourquoi ya nani ya maman la biso mindondo bomemi yango. Nous avons été toujours moi personnellement c'est mon avis hein. Moi j'ai été toujours contre de cela que tout sans souci au départ c'était aussi un musicien hein sans genre ça banzemuna ça bipenduna et ça va succès pay a mérité pe monsieur loyengi ona mais il a servi sur ligne de conduite mindondo aza danseuse aza comédien tolito rangaye hommage moko digne de son rang na domaine dans le cadre de son domaine tobité nzembo monsieur Rosala il faut accompagner filmer mais il faut tout ça Mindondo était l'artisan de la scène. Donc, to rendre hommage à l'un tout ça la film moko ozo le Mindondo. Donc voilà. Marie-Jeanne Bololé. Mes condoléances. Oh merci beaucoup. Oh bien, yo puis mes condoléances. Ah merci beaucoup. Marie-Jeanne, tout le monde présence nous a mais apparemment c'est comme si organisation eza pour na bana lemba. Yo pose à la mona lemba. Bon, organisation bien sûr eza pour na bana lemba. Nga naza vraiment mwana lingwa la akoma nga na bandal donc mwana lingwa la mwana bandal mais na banda ba activité nga awa na lemba donc na bandi théâtre nga na lemba na papa Jobel fi na lemba makambo nyonso na président Batista na lemba na ya mode na lemba donc na koma neti mwana lemba mais naza mwana lingwa la mais tellement toza elongo eza makambo ya matanga yango nazo accompagner bana lemba kaka idée wana bana lemba bazui ya uniforme na bango la t-shirt na bango batch na bango yo monyango ndenge nini bakabwani na bato ya NTPC. Bon pour nanga ceux qui ba nyonso et ko sana ba initiative yo Kasavu bobona boma initiative bana lemba bazui vraiment que ya Solange ndaza imona lemba bazosa ba organisation namona test pendant to kende ba matanga ngo nazomona mabana lemba mo bavandi réunion bazotelema vraiment parce que ezali kamba mabele totala na likamba mabele donc ça ngo mabete pona nga eza mabete na osenga pe ata biso se na banda surtout za 3 surtout za 4 surtout za combien tout sanga na pe to sala pe ba biloko abo donc on encourager bango même si na lingwa la pe surtout za 2 ou 3 artistes ceux likambo ekweli biso pe to sangani bonde bana balemba ba osala ezo sala bien makasi donc donc bambote belé na bino ba fan biso bo Hollande donc bana lemba na encourager bango vraiment makasi mais eza likambo ya mabele muta mona mabete. OK, merci beaucoup.
sommes à la fin de notre émission. Hein. Bana partout dans le monde entier, Kandena Lobaki, Toyoki, opinion et point de vue à Moko na Moko, Oyo Azwaki Ton à travers chaîne Oyo ya Dada International TV. Merci na président Modero, merci na Bellevue, merci na Maman Top Kilo ya Mboka, moi ça zanga génération ma maman chérie. Merci na Maman Mao, ba Obazui vraiment opportunité à Roloba, ya repé sa idée par rapport à Oba Tobazo Kanisa pour na Msala. Restez toujours branchés et abonnez-vous massivement. Vous ne serez jamais dessus. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Bye.